Si notre frère Caleb, ngana somba ba théâtre Caleb ma maison, na memi ango na ndako. Nzambe ayebisinga bimisa ba théâtre. Oh. Bimisa na bimisa, lobi bimisa, au côté si l'esprit na ndako. Donc théâtre oh ya frère Caleb au somba ma kiango. maison na somba kiango na poto esika pe na somba na yebi. OK. Tango memi on pa na yo après. Tango na memi nzambe ayebisinga bimisa. Na kangi mutema na bina taka moi extrait na kati. Na taka makamba bandoki. Na bi bon na pesa mama mususu atala. Molimo azambe yebisinga biko pesa mutu te zwango kendo bwaka euti na misala mabe. Donc sœur frère Caleb ayebi liwa ya sœur. Ayebi pourquoi zo sala na Marie théâtre chrétienne côté ya yemo ko zo sala ba théâtre bazabul. Côté na biso ozoni makutu te pasteur ndazo finga. Pasteur azo finga penza pasteur atale tateke ba mama o Yesu atosaka. Foto tosa bango. Ataka ndeza ndenge nini papa vraiment. Kofinga penza ya polele papa partout yoza pasteur mitala nanu penza est-ce que nga pasteur kaka munoko ezo pambola. Kaka munoko ezo finga. Vraiment et sepeli nzambe te tango nzamba sepeli te. Okomi penza pasteur sanguya. Congo France. Bisona bango. Bango na biso. Bisona bango. Ekara molai. France.com. Site ya Tolo Masolo danger. Masolo kitoko. CongoFrance.com. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis téléspectateurs des troubles de CongoFrance.com, merci pour votre disponibilité dans cette émission spéciale religion sur www.congofrance.com. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir pour vous une servante de Dieu. Elle s'appelle Maman Charlie. C'est avec elle qu'on va essayer de développer sur certains sujets où ils ont la actualité, au lelo. Vraiment, tout le monde a belé na kati ya actualité, surtout où il y a makambo ya religion, il y a affaire ya sœur Marie Misambo. Donc lelo tozo toyambi sœur Charlie as évangéliste toyo kaye vraiment nini a libiso na kati ya Congo France. Bonjour maman Charlie. Bonjour. OK, vous allez bien? Naza bien ngolo nzambe. OK, bat ba olanda yo lo mama makasi. Boni nini foma memio na kati ya congofrance.com oyo na bat ba ko zela koyoka ya de ta part. Tozana pasi makasi. OK. Pasi pona ndeko na biso Marie Misambo o azalaki moko ya koyembela nzambe. OK. Vraiment pasi choc eza vraiment makasi. Voilà, choc ya makasi. Yo sentir en ndeni déjà au moni sœur Marie bientôt ba kundae. Déjà yo au sentir en ndenge nini passe ni yo sanango OK ko s'exprimer di bossi abatu ya au Bolanda yo ba fan ya congofrance.com. Passion nazanango donc lelo bolingo ya lokuta ebimi na sima ya notre sœur. Donc oyo tozoka mongo lelo. OK. Ba komo tia penza le devant que toza na poto sala bo. Donc na musala nzambe to na makambo ya nzambe vraiment hypocrisie ezalate. Notre sœur tango bandaki ko souffrir na ba critique na ba menace bato wana nyonso bazalaki wapi. Réunion ni basalaka ke poto aider notre sœur na makambo ezotungisa ye. OK. Lelo notre sœur alali donc makambo ezolekana ba filmage bazo sala ezopesa pasi. Na musala nzambe faut toza na vérité. Il faut toza na bolingo. Bolingo o tozo mona ngo lelo po azate alali. Il fallait to mona ngo avant. Neti ngana zaki na bolingo wana nazana ba DVD na ngana somba eza pirate te. Eza original. Na somba ngo na tiango na ndaku pona koloba ke moko o nzambe apona na kombo ya Marie Misambo. Donc ezali vraiment esengo pona biso. Ezali esengo ya makasi o nzambe asali. Alors même nzembo ndenge na yoka kango na banako yeba te ke soki problème ezana kokotia pe na banako bondela. Mais na banaka kozwa louange adoration avant-hier tellement que ba choc eleki na kolela na ba fatigue na yoki mutu pasi. Na beleli kaka nzambe yo mutu ekati na yoki kimi ekoti.
Donc vraiment il faut to mona makambo Nzambe azosala na kati ya ba mama na kati ya mari oya salaki mutu moko akowanga nango te mutu te akofinga ngo lelo. Siko lelo ba pasteur oyo bazobima ba n'est pas pasteur musuna moni à Londres ya États-Unis bazobima ba mabe sur la sœur ko analyser nini. Yango anda ko telemela ministère ya basi ezokamwisa. Pasteur o balobi aza mobali o Nzambe tomboli. Pasteur, vraiment, il faut en bolingo. Il faut en maîtrise. Oyo nguya Yesu Kristo atikela ki biso ezali nguya Saint-Esprit. OK. Saint-Esprit faut ezwaka place. Ko zwaka kanda liboso te. Pona minute ndenge ozo regretter. Même maman nanda kwa komi mal à l'aise. Parce que oyo bimaki eza nzoto. Pasteur atana problème ya ndenge nini. Toujours il faut Saint-Esprit azwa place. Toujours il faut en écouter à Saint-Esprit. Yango nozo mona biso ba mama tozo maîtriser yango. Marie misamba zaki na Saint-Esprit jusqu'au bout na ndenge akufi. Place ya finga otoyoka te. Mais yo panzi yango partout. Na basala Nzambe mususu vraiment esali bango bien te. Lelo soki ba pasteur bazoloba po ba moni peza ke ba mama ba kufeli. Ba mama ba finga bango lisusu. Donc epesi passe. Pasteur makambo sali olobi mokili mobimba esungi ata mutu moko te même bana nanda ko sikoza ba sepelité po bazo mona ba image ngana zota même ba image na bana ba bi mais papa mukolo bonga bi aza papa ta za pasteur ba bi no pasteur akolo baboete na bana mike parce que tozo ramener jeunesse tozo ramener bana na kati ya bonzambe bana bakomi ko comprendre. OK. Lelo moni réaction ya pasteur est-ce que okolo banini parce que sœur Marie Misamba zena ba collègue nae to mona ki te ba collègue nini ti ba sœur Laure Mbongo to moni ba frère Patrice to moni ba chantre belé même ye bandaki ko canaliser kazaki un peu na style na ça nango kazaki un peu païenne kazaki un peu nini déjà attitude na ye na misu na yo oko jija ndenge nini. Vraiment ezo pesa kaka mawa. Soki moko azaya kobunga. Toza na kaka pona kosunga. Okay. Ngapo naza na poto naza na France naza musika. Ba makambo soki ezali naza sur place na Kinshasa na okende tout de suite na kena moni notre sœur. Olia ko sa ba hypocrisie. Bozo yembesika moko bokutanaka mais hypocrisie. Koto community ye akomi mutu mususu. Or ye azali moko ya Aronzamba tie pona biso. Vraiment hypocrisie nga nazo sepela nango te. Nazo sepela nango ata mukete. Et puis lelo yo hypocrisie bosali na kati kaka ya basali ya Nzambe wana. Onga na yeto sala théâtre. Onga na yena sala bo. Misala o eza na seku neza kaka ya mabe. Neti misala nini? Misala o bango bazo sala ya kosangisa Nzambe na kisi eza malamu te. Nzambe foko tikela eta asala ndenge ya lingi. OK, qu'est-ce que ni nango moni oyo ça la preuve que moni ke Marie Misamba sangana ki na batu ya kisi. Donc kisi onga na zo mona batu wana kaka oyo ya zolo baki azalaki na bango ye ayebaki te. Neti nani? Ye ayebaki te ke batu nga na zo zango neti notre frère Caleb. Nga na soma ba théâtre Caleb ma maison. Na memi yango na ndako. Nzambe ayebisi nga bimisa ba théâtre oyo. Oh. Bimisa na bimisa lobi bimisa okotisi ba esprit na ndako. Donc théâtre o ya frère Caleb o somba ki ma maison na somba ki yango na poto esika pe na somba na yebi. OK. Tango memi yango pa na yo après. Tango na memi Nzambe ayebisi nga bimisa. Na kangi mutama na bina taka mwa extrait na kati. Na taka makamba bandoki. Na bi bon na pesa mama mususu atala. Molimo Nzambe ayebisi nga biko pesa mutu te zwango kendo bwaka euti na misala mabe. Menga nazo kama notre frère côté ya bonzambe côté ya kisi. Lelo tala ndenge makambo ekomi. Yo muto zayaki na mari conseil ni banda ko pesa. Pour ce que pesa conseil okeno mona batu wana ke na si na maîtriser na sololi batu pe ba moni changement. Au lieu banda ka ko torturer mutu ko maloba ya batu e fatigaka. Neti mari akena hôpital. Avant to koma côté wana ndenge yo zoyeba parce que tala ki théâtre wana. Est-ce que théâtre wana eza théâtre moko et que vous ramener mutu na changement et koki ko ramener te
ngamoko na tali na bangi ya Caleb ekoki koramene te ba forme kaka ba zabulu ya bandoki chrétien moko théâtre chrétien basali na Marie Mesambo mais théâtre ya moko spécial ya bakisi kosala ngo ka système ya ba démon Saint-Esprit bisinga bimisa ngo na ndaku na yo parce que nga na kati ndako na nga adoration louange nzembo banda na somba yango soko tali ebandi na nini ti lelo egrataka te etungisaka nga te kimia ya libela na kati ya ndako oyo pe ntango ebimi se ndenge moko mais les 4 théâtres na sombaki ma maison na bwaki yango ntango mpe na bwaki namoni mpenza ke réaction ya Saint-Esprit ezalaki vérité yo kangamaki na Marie oyebi makambo oyo osalaki donc asalaki Marie nini kobungisa bonzambe donc frère Caleb ou Caleb Tetubo un frère comme Caleb na nikutu Caleb soki Tukebana Caleb Tukebana donc yo pona yo asalaki sœur Marie nini asungi ete parce que ye partout banda déjà na makamba Coxon mais tozomona awa na Coxon ebimaki penza ke Coxon balie ye soko olandi pe explication ya frère ezaka vraiment bien te Coxon azalaki mutu akende te Coxon azolela o Coxon azala na hôpital oyo bakosoigne kaka olia luka basali ya Nzambe ye moko pe alobi asambelaka pourquoi accélérer prière que notre frère abima na kati ya souffrance ngatango na moni corps wana ezalaki corps moko basi balie batiki poso apamba alors botika ko sa basambla ya ko embrasser basala ya Nzambe ko lia bango na se yo zo sa musique ya bazabulu après ozo sala théâtre ya bazabulu après yo ko sala théâtre chrétien na Marie Mesambo c'est faux oh yo ko sala ezalaka flatterie pona ko sambuze parce que yo réputation c'est beba réputation c'est beba réputation et baby ya ko beba théâtre nga na zo ma maison na somba ki yango c'est masse chrétienne na kati ezate nyo sezali kaka zabulu na zabulu nga moko na bangi parce que ndenge ezali atokomi na moment moko ya kotala makambo nyonso ezali kaka makambo ya Nzambe soki théâtre eza ya Nzambe eza kitoko mais théâtre yo sali ya bazabulu bakangi donc eza théâtre moko na sepelaki nango te donc sœur frère Caleb ayebi liwa ya sœur ayebi pourquoi zo sala na Marie théâtre chrétienne côté ya ye moko zo sala ba théâtre bazabulu théâtre kindoki théâtre bakis Coxon asali na ye Coxon akufi te nini ba DVD ekobima basali na Marie akufi ba DVD ekobima donc misala eza déjà polele wapi Yesu na yo wapi penza Yesu yo zo témoigner na munoko na yo osa ba théâtre azabu toza su na ta bazabulu te toza na ta ya Jésus toza na posa ya Jésus maya komela mayo ekitisaka motema mayo ekonsolaka nde Yesu Christ na kati ya liziba ya bomoi parce que eza hypocrisie osali na ye théâtre chrétienne côté osali na ye côté oyo moko ozosala théâtre bazabulu nasombaki ma maison oyebi théâtre nga nazoloba oyebi yango eza théâtre moko malamu te même bana basepe nango te tina yaki kobwaka na ye kozwa pe na ndako esprit na ngai ezoyebisaka ke bwaki CD wana ozi kimia na ndako nazwi kimia na ndako molimo wa Nzambe lobi bwaka na sombi na mbongo alobi bwaka na bi eza ta pirate abi bwaka nazwi ta natali na lalisi butu wana na lalaki te CD ya Caleb CD ya Caleb bakomi ma maison nasombaki premier ti na suka ba DVD wana eza malamu te kokotela bato ba faible moyo olela kutu Marie bien ezate parce que oyebi nyonso ezosalema lelo ekobima na poisa makambo esalemi Nzambe ayebi mpona yo parce que ya sa acteur munene na kati ya Congo mpona yo okoloba nini na bato oyo azotravaille na bango ensemble déjà avant que toi entaye makambo mosusu repentance notre frère face repentir azwa makambo nyonso ya akoti mpo Nzambe asilaka te Nzambe na biso asilaka te ata okomi ndenge nini soki alobi aeleve akoeleve yo siko bapresse ya bambongo na bamituka mutu ifo asala mbangu ifo nazwa mbongo Nzambe asilaka te mbongo ya Nzambe esilaka te banki ya Nzambe ezalaka vide te bandeko wana soki ase repentir te ke tobanda nouvelle alliance na Jésus botika parce que ndenge boza déjà ya kokangama boza déjà Yesu aza te na kati wana Yesu aza te soko koyoka nga comprendre makambo na oloba soko olandika sentiment okokufa sans Jésus
toza na moment ya Jésus. Maman Charlie, yo sa évangéliste ba te belé déjà ba Rolanda yo sur na ba intervention na yo. To mona ki sœur Marie Misambu batu mingi bande ko juger ndeka na lobaki kazaki païen, azaki mingi na ba musicien mokili na ba jibe na ba wera bande ko défendre bango. Et puis to moni na groupe ya association ya frère Patrice déjà sœur Marie azalaki te. Mais tant que sœur Marie a Koufi, tout le monde frère Patrice vraiment avec Nabolingo, à ça on passe on a Marie, na moni abimisi mutu abimisi manzaka pour aller bandeni ko organiser ma campagne na sœur Marie Misambu. Yo oza évangéliste maman Charlie et le roni ango loba parce que oza spirituel et le roni ango ozomona o na kati organisation na frère Patrice mutazaki na association na été mais tant wa Koufi quand même une initiative wana ya okende koluka or aluka qui était tangande ko bela eza hypocrisie ngai na lobi yango eza hypocrisie soki Marie abandaki ko kende côté ya bandeko na biso wana parce que abandaki ko se retrouver quand même na ndenge ya ko solola na ndenge ya musala na ndenge ya ko seka parce que lelo yo ndenge tozoloba totala pe totala vraiment biso ba chrétien bolingo ezate ba paye bazote ya biso organisation na bango soki ba biba sala na ba chrétien ba okokosala te ba okokosala te yango moni Marie a se retrouver ka bino nazo mona nazo so na bango bien nazo benga bango bazo répondre nazo za na bango bazo za na nga bien ah tika na za na bango ozo mona na sens wana ezali na sens moko ya mabete pe ndenge azalaki toyebi te mabongisa nzambe ezalaki moko ta mususu nzambe alingaki ezala bongo parce que nzambe mutu ayebi peut-être eza po bande kwana babongwana tokolo bakaka te kepa ba paye non non et pas ba chrétien neti to ndenge tozoloba makambu nyonso ba frère Patrice bazo sa organisation nyonso bazo sa Marie azalaka te babwa kisaye OK a se retrouver ki seul na mona ga ndenge alelaka na bandai pe kolela parce que numéro pe ezalaki to kozwa numéro wapi ozomona a se retrouver ki seul yango moni tika na benga na nga koto po baza pe ka bato ozomona eza na ndenge ya mabete ke to finga ye asali bo non kutu Jésus yaki pona bato mabe Jésus yaki pona bato mabe alobi ndenge frère Patrice azoko organiser makabwana donc eza nonka hypocrisie eza kaka hypocrisie kaka po bambongo ebima ah bon ndenge bakosalela po mbongo na pe komona nango te po mama ya Marie na mona kutu teke o musicien moko akia kopesa mama ya Marie mbote ngalo baka soki na ke po na bima Congo kala OK soki na ke na kokoma na kopesa ye mbote mais tango mwana zalaki Marie mutata Marie azoyemba bolingo fo ezala ba surprise to ngato mona ta ba film tango Marie azalaki bayaka kotikela mama ya Marie seke fufu bayaka kotike bokoya kotike ka po Marie akufi non kotikele po na ba art oyo ya sali o nzamba sali kati na ye o nzamba sali kati na ye vraiment eza mawa na hypocrisie sikoyo na bapaya wana bozofinga organisation na bango eza kitoko organisation na bango eza kitoko biso kote oyo nzambe asunga kaka bino bato bozotelema liboso vraiment nzambe akota lisusu kati na bino bolingo ezala na kati ya makambo ya nzambe kokabona ezalaka te organisation ya bapaya Marie se retrouvaki parce que amoni ke soki na sololi na kosola na ye bien soki na seki na kosekisa nga bien mais yo chrétien Marie soki abengi okangi elongi kutolingi te aza mutu mabe ndenge nini akie kuna mais soki approche ndeko noto oyebisi te ndenge nini akoyeba mais wana ngwana osoloba déjà ke soki Marie aoswana mutu na ndeko na ye tomonaki awa bato bayoloba mingi non eza sœur Laure Mbongo bande koyokana te na Moïse Mbiye parce que déjà hier avait mutu liboso azwa producteur appelé ça Moïse Mbiye na sœur Laure Mbongo bande koyokana te tant sous baza basi ba deux leaders bon yokana te yo côté wana bande ko analyser on dit ni tant sœur Marie Misambu azala qui encore vivante na sœur Laure Mbongo ndenge batira bande bande ko sala vraiment ponga nazalaki tenga nazali vraiment naza musika naza na poto mais bande ko mona kamera na bandaki ko mona na ba YouTube nazo mona vraiment elengité mais pona ngai Marie a telemi Laure a telemi vraiment ezali esengo moko ya kosakana te
eza place ba négligeaka biso pona kolakisa ke nzambe alingi biso nde banzembo wana ezoya. OK. Bolingo il fallait zala. Coller il fallait bazala vraiment coller serré. Koyembe sika moko ko bina ko. Donc biso pe koto na musika tozozwa joie. Ngai bandako pesa nga pasi na ko fana na YouTube bona na nini na ndako o tala kutu ta ezo sala pasi. Lokwa nazalaki te moye penza na kota na kati mingi ezate. Mais eza sango moko ya kitoko te. Baswanaki, bakabwanaki, bayokanaka te, boyena bo eza bien te. Ndenti na monaki baser kunda. Vraiment témoignage tina suka. Alobiti ndenge Maria Kei. Vraiment donc témoignage moko e fortifié nga na binzambe. Mona bango lisusu. Bakunda sister. Bakunda penza témoignage oyo elongola ki nga pasi na mutema na bino nzambe atiki biso te. OK. Maman Charlie toko mana suka déjà ya intervention na yo oyaki vraiment mingi pour le bela au s'adresser dans batin surtout balanda Congo France au badingation mai misambu batin surtout baza chrétienne ou bien au bandimila nzambe ou bien au baza pe chrétienté. Et là, on est très important déjà au Missi Kamba Caleb, au Missi Mama Frère Patrice, au autre Mama Pasteur Wana, où il y a Londres à finir qui c'est à Marie Misambu. En gros, au passer message na yo, ni to ticket yo caméra, ya wana basolanda yo na kata congofrance.com. Nazo senga lisusu na basali ya Nzambe. Balobi tokotika te foka ko continuer parce que nzambe na biso asilité. Nazo senga vraiment na basali ya Nzambe bolingo ezala musala tambola kitoko. Soki yo yebi penza ke musala wana Nzambe mutabenga yo vraiment sala penza ndenge Nzambe abenga yo. Soki omoni ke ozo mikotisa no kaka po omi bimisa vraiment zonga sima senga lisusu nguya molimo santo. Senga lisusu vraiment esprit ya Nzambe. Esika basali ya Nzambe bazali esika kimi ezali. Esika basali ya Nzambe bazali esika mabondeli ezali. Ezali kamba kokabwana te. Ezate oya abimi, oya siliki, donc koyoka nezate yango nazo organisation ya bato ba paye wana ya mokili na bozoloba. Baza bien organisé. Kutu bakokolinga teke moko akota na moko basala mabe na moko kote ya bapaye. Mais côté na biso ozoni makutu te pasteur ndazo finga. Pasteur azo finga penza, pasteur atali tateke ba mama o Yesu atosaka. Foto tosa bango. Ataka ndeza ndenge nini papa vraiment. Ko finga penza ya polele papa. Zonga lisusu penza na mabolongo. Nzambe amona o lisusu. Biso ba mama to siliki te. Mais to pesi kaka conseil. Na nzela na ngandenge na zolo ba papa. Vraiment nazo ebisa yo Nzambe azosala na ba mama. C'est pour cela ozomona ke ba mama bazotombwama. Ba mama bazoyembela Nzambe, ba mama bazosala évangélisation partout. Yo za pasteur mitala nanu penza est-ce que nga pasteur kaka munoko ezopambola. Kaka munoko ezofinga. Vraiment esepeli si Nzambe te tango Nzambe asepeli te. Okomi penza pasteur sanguya. Un petit conseil pour na Caleb yom to détecter qu'il y a un problème wazanango. Un petit conseil frère nangai nazo senga na yo zonga na mabolongo kolukelonga Nzambe. Qui se mélangeaka na Nzambe te? Qui se mélangeaka te? Nzambe na biso Nzambe mélange te. Nzambe na biso azali Nzambe tiko taki. Nzambe na biso alingaka ba flute. Po nyonso ezobima libanda. Nyonso ezobima. Onga na mona ki na satandaki même pas. Na satandaki même pas. Tango na moni yango, na moni ba filme, na moni makambo ya mari, na komo mona penza ke komi sérieux. Yo kanisi mutawuti libanda kaka na kati wana. Vraiment Nzambe asunga yo, apesa yo makasi. Eloko ezali, nga na za mosali ya Nzambe na lingi délivrance te, mais yo délivraka bato. Yo bondelaka pona bato. Zonga na genou, luka papa molimo, luka basali ya Nzambe ata 4. Ata 4. Pasteur Baraka Zawana. Pasteur Kizami na Zawana, Sonia Zawana, Walesa Zawana. Mais alobi ba bonde la pona yo. Alobi ke ba pasteur onani pasteur alon na ba ke ba pasteur Soni baza ba pasteur ya bienté baza na ba kisi ba akosi ba pasteur nyo sona ya Kinshasa baza na ba kisi. Comment est-ce que yo soso benga soso bango ba ya délivrer ba. Akosi parce que pasteur Soni Nzamba pambolo papa peut-être oyebinga te na yebi na bomwana nyonso. Ti lelo na mona te ke o pasteur kutu aza pasteur Soni za muto alobaka kutu te
azati kotak. Donc basala nzambe lelo ndenge Yesu alobaki bozalaki nanga boyebaki te. Ndenge biso tozomona nzambe na biso alingi azofongola se kofongola. Okay. Parce que esilite moye to wangana yo zo wangana ya baninga bongo ya yo moko. Nzambe alobi to ndima. Tango yo kokota na mabondeli, on nzambe akolakisa neti nzambe alakisi nga na nzela ya ba DVD ya Caleb. Yango na lobi, soki nzambe alakisa kende komona Ok, Maman Charlie, donc comme vraiment la souka il y a 4 émissions oyo, Sœur Marie Misambu atiki moi na moi si comme Ruth, attend une jeune fille à autant à classe nae. Déjà kotika moi na moi si na mokili kokende, oyebi ndenge ba réalité zalaka. Et loko nino ko koloba na moi na yo Ruth Misambu oyo asape hermo petam super ko ta la émission oyo. Au salle na kata congofrance.com. Vraiment moi na nga ezate ke pona lelo oyo DVD na somba ki tango ka bimi l'ensemble. Na sepela ki makasi yango original na kena somba piratité. OK. Vraiment conseil nazo pesa au moi na ngai. Mwana ya ngulu tango bale mwana ya ngulu azangulu. Tango bale mama keba yo pe mwana. Donc conseil na kopesa yo kolanda ba hypocrisie wana te. Déjà basalaki na mama komaki fatigué akomaki au bout. Mama kokaki te. Yo pe koloba te ke naza fragile non, il faut ko boaka molimo wa fragilité wana. Boyango. Senga nzamba peso makasi. Senga nzamba ndenga bandaki na choisir na âge ya muke ya 3 ans. Nzamba sasa leo grâce so komi pe mwasi, vraiment zala na discernement. Nga naza wana ba mama biso nyonso ba mama toza na passe. Nzamba kosunga un jour tokokutana. Nzamba peso makasi ko bese maboko te musala nzambe. Yo moko yokana no mungongo wa nzambe. Ko sala te po abenga kinga. Tango abenga ki toyebi te poison ya maboko pe koma. Apeso mbote apoisonné yo. Ndenge notre sœur akendeki ake hôpital ombala moko basi batie na morgue ezalaka te. Bo bengi basala nzambe ba bondeli. Direct mutu na morgue ezalaka te. Eza clair te eza flou. Yango na pesi au conseil moi na ngai obandi ko saela nzambe zala na bolingo nzambe zala na confiance ya nzambe ata bengi yo loba na yoki mais zonga na mabolongo nzambe abengi nga aza nani nini alinga sala po oumela vraiment zala na confiance na nzambe zala na écoute ya Saint-Esprit mutu te akosa yo mutu te akosa puisque bako profiter na ba art nyonso mama tiki. Or art wana eza pona lokumu nzambe eza pona ko servir makambo ebele eza kaka pona ba poche na bango te po bango ndenge bazana eza pona ba poche na bango mabumu na bango. Or biso lelo tozo senga nzambe apambola po to sunga nde musala nzambe totala bano bazolela bazali banda ndenge Marie moko azalaki oyo asali kaka nzambe nda yebi azalaki mutema bolingo azalaki mutema kokaba azalaki mutema kosalisa. Mais yo siko banda ko sala ngo na nguya molimo santo. Ba ONG zali, ba théâtre ba musique te. O nzamba ko sunga yo ndo ko sala. Vraiment na pesi au conseil, na sengi nzamba visiter yo, nzamba peso makasi, ko zala desite. Kumisa nzambe. Kumisa nzambe. Kumisa nzambe na yebiso kumisa nzambe ko mona makamu nzamba ko salela yo. Ko mimona teke mama akufi non. Comment wana te mona nde makamuzamba sali po alingi. OK. Merci beaucoup Tokomi vraiment la souka émission wana qui Maman Charlie asa évangéliste asa la Lyon bo mona libéron na esa wana s'occuper boza toucher numéro esa wana bogo continuer ba quelques questions bogo peut quoi encourager. Merci Nabino sur Bolanda biso sur www.congofrance.com. Là c'était votre frère Didi Dipumba. Josué Didi Dipumba au plus ngangaye l'intime nangai. Merci à Junior Bookson Bukasa, le manager de Katia Congo France, dans Katia Suède. Merci beaucoup à Tim Chimanga, lui qui était derrière la caméra. Yemtazo Salaba belle image yo. Diamanda Golding, le jackpot première. Franck Stema et Disuka. Et sans oublier Sarah Ramazani, Grosse Moulir. Vraiment la PCB Nombo, Tibino surtout pour l'Andarabiso, afin de Tiff Noir, Nora Digital. Nakati à Toulouse. Merci beaucoup. Na Bino Sobolanda Kibiso là c'était Maman Charlie, asa évangéliste libéron des Sawana
pour me contacter ou bien contacter Congo France. Pour pas lingo les émission est ouvert à tout le monde. Vraiment, merci. Bino Bagolanda, sur la carte congofrance.com. Topesi Bino, au revoir. À la prochaine. congofrance.com. Biso na bango, bango na biso, biso na bango. Ekara molai. congofrance.com. Site ya Tolo Masolo ya danger. Masolo ya kitoko. congofrance.com.